Mbote na bino nyonso bana ya Congo bisika oyo bozwami mokolo na lelo na mbeli bino mama na biso ya se ya mai bino nyonso boyebi azali porte-parole ya CCDP soki to moni yende mtalandi odombo na sima alors so moni odombo omoni peye to ambi mama na biso yemoko akose présenter soki ngana sali réalité maman Mbote Mbote maman Maman, on s'est présenté d'abord. Merci beaucoup, maman. Ngai comme maman Antoinette, Benganga communément connu comme maman Siamai. Nazali porte-parole, il y a CCDP au Domboisa président. Et puis Naza collaboratrice. Voilà, Naza collaboratrice na ye na bango. Yebisa biso mama ya mai ba kombo ezali ebele pour nini oponika kombo na mama ya mai kombo wana ezali ndeko libita mutapesa kinga ngo potan na kendanga na mboka na 2012 na 2013 na keneki sasa kuza ba information na keneki sur le terrain ngamoko tant na moni makambo ezali kuna na soli pe na batu oyo basala kina papa Honoré Ngwanda na soli na batu bazaki ponga na zalaka na zalako sana hôtel intercontinental donc na baki bango tout na soli na bango ba pesa ba information abi mama to soutenir bino makamu via zoloba eza lokutate wana kutu na yete wana kutu na ye na ngate na résistante makambu o bango balobela kinga a partir ya kuna tam na zongi na lobi non bato balobi makambu papo makambu lo bakeza solo na pusani pembeni na bango na luki bango neto solo ndet tango na solo de ko libita lobi na ngayo za mama se amai nde libita motapesa nga kombo wana. Ok, merci mingi. Le colo zali maman ya CMI, pe zali porte-parole ya CCDP toko na muzindo ya masolo zali koleka na vraiment tozali komona bato bele bazali kofinga. Bato bele bazali kofinga chef ntolo banini to benga yango président ya CCDP Odombo bato bele bazali koloba mabe contre ye maman ya CMI en tant que porte-parole po ye Odombo akomi de musika ya poto ko telemater liboso ya bato pamba po asila ko répondre bango non. Okolo banini Maman, merci mingi na question posée ngai. Nazako le bana batu nyonso tout. Oyo ozala combattant po eza ba résistante ba résistant bo balanda ke ba ko finga été. Ba combattant oyo bazako le kalaba. Ba réseaux sociaux ko finga Odombo, ko lo ba makambi ya lokuta ba diffamation, ya lokuta sur kombo na ye. Bozo remarquer te kazo répondre binoté. Na bi bozo mona te kazo répondre te. C'est-à-dire pour l'axabino ka comme na niveau mususu. Azana niveau on a liboso mukonzi azali oyo ke aza cadré akoye ko sala n'importe quoi ta ko ba n'importe quoi te mais bino bozali kakaboye donc boké gauche boké droite il y a pas de structure yé Odombo comment structurer au fait donc entouré des gens comme nous autres il peut plus faire n'importe quoi il peut plus faire babilo qu'on a bino wana bino boza ko finga c'est parce que bona passe na motema bo monique aza ko évoluer yango wana bo moni boza ko finga na kotanga ba kombo te poso na tangi ba kombo na bino moko na zwa ki ye na téléphone bakuta ena ondo na balabala alobi na ondo ko betanga te so na tangi kombo na yo te na ngwana na kozwa buzz te oh na on nazaro baboye moko ayebi na lingo tanga kombo te odo alobi bona passe yo collaboratrice na ngai po ayeba ke na kuta no makambo zoloba a passé ngai na bi papa bongo pona ni ro finga mundeko ndengo wana na makambo libala na yo fingi na makambo no surtout pona ni ko finga mama pardon mama mbalo yo ta makambo na koloba na télévision yem odo mutakopesa ngai yango mais le lendemain ke ya fingi susu a fingi le susu donc ami yebi c'est-à-dire comment combo moko Soko tangiango ah mais bien sûr soko tangiango alozumwa bes batu po batu batala mingi batu fo bakino luka mais boye bake azali susu na classe wana te ya basse classe wana ko répondre bino tout toyebi bino bozana bino binemi na ye bolinga kayete ayebi na yepe mais jamais rosalaka vidéo pour nous refinga bino a rolexaka tant la vidéo pour nous répondre à répondre parce que maintenant il faut savoir avant il n'était pas bien entouré maintenant faut yebaka Odombo est très bien entouré. C'est-à-dire que voilà niveau na yango bozomo na niveau na eza ya komata. Yango na ndoso na ningaki na lobengo wana. Ok, merci maman la c'est vraiment tant que mutu azali na bomo, tant que mutu azali na vie, il faut avancer ka. Ce que mutu azali ko avancer, ça veut dire comme libabe. C'est-à-dire ko avancer à Odombo, a komi ko a longwe na pas assez, a komi na pas likolo et ben di ba jalousie. Exactement et ben di ba jalousie pe bazomo na peke mutu yo. Tozala ki ni aza sundenge mo na biso te ndenge ni ya zo changer, biso to kotikala. Mais dans ces cas pour ça na pembeni na ye solo na ye lo bangai na tikala ki na sima mena lingi na ya ebele ba ye mingi ba bengi ye pe bo ba finga ki ye mingi ba tozala ki na
moi na mbalo El Toro Yuri El Toro ya sportif ayebisi bona video ale bingana za ko finga odombo na za ko finga ina yuyu mutumos mais lelo yo ngayo yo na ye parce que na muno na uti na mboka tant na zongi habité na komi combattant na komi résistant donc pour na nini pour Monique Odon aza constant banda e bandeli ilo banezaka moko a changé ba bazo finga ye bango ba changeaka lelo mona lobby a lobby boy lobby kuna pas lobby boy. Comment tu peux diriger un peu quand tu motoza kakaboye oza la position oza instable odon a commis stable alors stable parce qu'il est très bien entouré bon le malabino bon il y a à répondre binoté mais je pense que justice mute ko répondre bino n'a pas diffamation bozo ça la contre. Merci maman. Ok, merci mingi maman c'est mai vraiment na habité ce qu'on a dit comme ça ko bagisa yasuka na ninga na loba koyebisa ba congolais bande ko na biso ba congolais l'heure est grave l'heure est coquille à biso nyo surtout ko ya kokuta na ko boka be étiquette na biso o boaki be étiquette na yo oyena no pona makambo mboka lelo na ye na réunion oyo ya pareko na moni na batu ya UDPS na moni na batu ya Mukungubile na moni batu ya belé ba ye na réunion lelo pona ko ya ko sangisa makanisi parce que mboka ese kei na mwanda mbo etika to ko to telema to kwa kosunga poto tala slogan lo bami lelo olinga te okotelema pona nini papa maman to ko découvrir que papa mama bande mboka wana ezana ba minéraux mususu yonanga to yebaki te to yeba ngo lelo kezalaka donc ozana droit ya kotika ngwekende eza possible te po eza mboka na yo tango zaki na limwa mama na yo na papa na yo tango nzambe atiaki na limwa papa mama atuna ki oteke ko bota mana mboka bote atiaki bota mana Congo po mboka no yo défendre ngo po eza mboka na yo so ba poser ki o question tam so linga ko répondre mais là oza na choix te yango wana donc oza pe na choix te oza obligé ka ya kotema pona mboka makambo eza koleka na mboka na biso ezali pasi mingi ba mama naza ko benga ba mama na ngai pati la belle naza ko benga ba mama naza na pasi mingi to komona ba mama bisika ko zana ba feti ba ko sala ba feti lelo ngulu ko kufa lelo ba feti ba mama ngulu na boko mama na boyena na moyi na ba réunion ngulu boko boma yena butu boya nanu bande ko na biso baza ko kufa mboka za ko kende o eza biso te to ko kenda ba maison de retraite te awa ngala ko kenda na maison de retraite te faut boyer baka bolinga te la résistance est aussi ko la mboka wana biso to ko tiko la mboka wana maman parce que ça biso ngana ko li pe na étranger mais bazaro yebsanga que yo za mboka no za Congo donc il faut na lutter pour na Congo ba maman ba tata basi ba maman biso ba matrice za fatigué na ko violer ba matrice ko violer butu moyi ba violer na kananga mususu ba kamati masasi bino mo mona ki baso beta likola nzoto a mwasi oh ba maman bozo sala ba feti so ba bengisa congolaise ba lebi synonyme ya maquillage synonyme ya beauté synonyme ya même mboka za ko kende ba maman boya to sangana ba maman place ni place ozali yaka to sangisa lo ba poto kende to sala soulèvement populaire o ezana ba stratégie o ezali bien élaboré to ko sala yango parce que mboka wana eza ya biso pe botala ka yekuna a komi essoufflé un peu aza soupendenga la ki libosote a komi essoufflé yango na zo singa ba maman boya na moi ba maman ebele awa ya ba tendance pe ebele na sepeli mais kokite boya lisusu boya to solo là pour na makambo mboka na biso en tout cas merci beaucoup. Ok, merci Nandeng aussi de répondre na mituna la ngai pe la micro la ngai. J'espère tomber ni balasima maman. Merci beaucoup maman Pati à la belle. En tout cas ingeta yo moi na parler. Té, taino ba mingi ya te donc maman yo asomo azad danger maman azad danger na lingaka mingi na yango no mona pe ko répondre na micro na ye. En tout cas merci mingi en tout cas maman Pati à belle. Nzamba pambola bino. Ok, na yo pe merci beaucoup. Merci.